ici n'ayons ce sont du katosa na ngona biloko na monde ya biloko toza na biloko nyonso pourquoi pas oyo baba prité toza na mususu bana ba 300 oza pesa na balance eza na balance soko yi pe 250 na faut pas payer 200 même pe 180 faut le coût compte succès là on a moni moto na matana ko ete simelanga pour matana elo ngata la moto matara elo dans on mata moto ah so bola kisingara ah maman na kei est-ce que ngata ni gondwa mukuse basket moi des gars je suis mou la mata moto wabenga moto ni pamunga moto croche ba moto a minene approche a minene ah oyo eza ba insection marque nyonso toza nango Honda ezali toza na Yamaha ba XJ toza na TDM toza eza ba marque nyonso ezo ya a ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso c'est à pousser makike bele autrement dit la plus cool de la poste mais ça ko benga la marado à l'Afrique toujours na milieu na jamais pas d'émission sur la remercier ma boss na biso bozali mon boss Roni Malonda mon boss Yannick sans oublier mon boss checking la de pourquoi pas remercier directement famille Mathieu la on a notre mère boss maman Laura Chou monter mon boss live sans oublier mon Moutbekati maman Mantou Koti mi à mort moi si à mort depuis inverse sans oublier aussi mon vieux Afo Diabaka monter ma maman Brigitte na Grenoble voilà monter ba tout sont vraiment ba je attends la émission na biso ba lancer mission ba talibané ba ne plus na souka ba commenter ba liker ba partager en tout cas je vous salue donc voilà très cher ami internaute donc les c'est bien assuré bien to le maté ko la sabino ba to beta toujours ma solo biloko na bilo longo maintenant nous sommes toujours dans la commune de Kasavubu la direction principale la direction ya Gambela donc OK on est déjà au sala découverte ya biloko toujours to la narration photo ya capé ba évolution dans autre parce que ça quand mususu e bandaka au mona ekati nango mususu ekendaka pena tinati ala préféra qu'il est lona ya susuna lukande ko na biso za guide na biso attaquant de pointe za musicien mais à côté pe idéologie à côté ninga za l'autre tambour dans le secteur na bona takaza déjà ah bonjour attaquant de pointe bonjour Elmara ah bonne santé vous prenez ça moi seul santé ni c'est na biso mo toujours l'autre au monde na biloko c'est comme fast sous makasi boza nini parce que ko sa misala mususu ah ya on peut ça musala ba commerce ya musala on va même ça là mais on va to kala on va ba mo sécurité na makasi ba to kala le commerçant ne pas bon voilà c'est ça par rapport à ba politicien mais le comment comme la politique voilà mais kala te ba en tout cas c'est bon OK ba makanles voilà otambongo ya danger voilà ils ba commerçant na le bateau monga ba commerçant na ministère politicien ina mbongo très bien le commerce là on que faut minimiser le commerce parce que na mutu ndule mais c'est un peu commerce voilà c'est ça ton on a que cop na ko ça les amis le cos ndule ya cop voilà commerçant mutu mokete voilà c'est ça voilà pas mungala ya te ka ba moto pas mungala bonjour toujours na bilokos mais tellement sur l'histoire bilokos ça on a nous et ça peut évoluer ndeni awa na kati ya Kasavubu bon bilokos na monde ya bilokos et ça monde oyo et ça la biso moi force une force tokolo babongo parce que ndenge omoni ba jeune ba vivre mikolo oyo bande bauti na moi biloko na bango basombi basali moi balola et puis à partir moi balola wana ozomona moi ba jeune ba se retrouver tango komona bataka bo mibali ya boye baza ba gilman côté musa bosser côté veut dire côté on appelle moi souffler ezali mais ndongo moni to solola ah ça cop wana comme mususu ezati pour tozo bune ko simba et ko simba malgré tout et comme populaire ba tebele yon so viser mais moto na mayele na ye et moto na mayele tozo bunda kaka et donc to senga kana gouvernement asunga biso apesa biso akitisa mwa ba douane wana akitanga okitisa yango nde bandeko bakoya na bilongo bateka po bazwa mwa moyen mais bango bamata bango basala ba maison moyen biso bato balola to zwa mwa force ezate
mais tozo bunda par grâce nza bazo songa kaka. Merci mon papa Mungala. Ce que yo ala ko pa biloko biloko ni ote ka rappeler le spécialité na. Bon ngai biso za ba doyen. Biso za ba doyen soko yi na monde ya cuisinier tozali. Oye na monde ya réchaud tozali. Oye na monde ya ba moto boye tozali. Oye na ba monde ya ba congélateur lokola ba frigo vitré. Bilo ba tike za bien super to mo no be. Tokoki komona. Tokoki komona lokola oyo zomona awa frigo eza vitré oyo eza na bakapasité nyonso oyo soki oza na yango ndenge omoni awa oza na biloko oyo osuti yango na mwa boutique na yo nde oza à l'aise lokola oyo boye soki oza na 500 tokozwa yango te oyo eza grand format rien poto ye moko azwa nanga okoka to te po eza compagnie tala yango bien eza ya compagnie eza bakalite ya pamba te yango moni omoni bakoka bayebaka mpe teke pardon na kati te bayebaka teke biloko seya ya bakongo te biloko seya na ekolo nyonso wana baluba nalingi naloba boye biloko seuta ebimela na bakongo bato Congo central bato nyonso bamoni kaka ke eza ya bana ya Congo central eza na ekolo nyonso moluba koti mongala koti moswahili koti biso nyonso toza na ligne toza kobunda ezosimba okoyi mpe kotala omoni lokola oyo belso bebe qualité oyo eza ya kitoko eza ya bien soki oya okozwa yango prix ya bien lokola oyo boye oteka yango ba 70 mais soki mpo na yo mama 70 de bat mpo na yo mama mokonzi ata 60. Merci. Lokola oyo yikola mama mokonzi oyi boye même 50 okozwa yango tokei kobaluka ta boye okoyi komona oyo na ba table de mixeur ya solo ba o ba qualité ya bien eza awa yango oyo omoni yango ya qualité toza na yango mama qualité nyonso eza awa ba frigo toza na yango ba machine à coudre ya qualité papa Mungala male faut que ça ba prix donc vite ba mixer de ta prix non oyo na qualité nango eza biloko ba 1000 mais eza na 12 pistes nango mais awa epa na biso soko ina kati koloko tiam la prix ya bien okei na yango toza na yango pas de problème ba DJ ba betela wana oyo nyonso kaka ba table de mixeur oyo nyonso etandami awa toza na yango toza na ba synthé qualité nyonso oyo toza na ba azobeta kitoko na courant to pe soki totiaki ye totie na courant mpe bapile koyoka ndenge azobeta oyo toza na ba 1000 pcr toza na ba 500 pcr donc ya ba qualité bien ya ma ya bien donc biloko nyonso eza awa singa oyo babengi ya longe awa eza mboka na yango awa mboka na yango alonge nyonso eza na mboka na yango soki oye awa okozwa tobosani mpe te soki otali mpe na mosika kuna obwaki miso batable a manger ya kano oyo ya bakalite mpenza soki oye mama oza na yango moto akosa ote tozobunda me nzambe akosunga toza na oyo nzambe azopesa biso mayele epuis tozokolabole na poto bato ya poto bapei nyonso toza na bango mayele azosomba eloko abengi yo eloko tokosomba meka yango to ameki nde tozotambola bongo toza na balonge baroulo lokola oyo eza 300 mètres oyo moni oyo 300 mètres ozozwa qualité nyonso eza na kati awa okoki kozwa yango donc oye bakateli oyo na degré yo olingi lokola oyo donc soki ezalaki mobima yango na 300 opesi 500 lokola tokata oye na 50 minutes ozwi nyonso kolinga ezala velo mpe toza na yango donc biloko nyonso tozwi kolongwa awa tokoti mpe omonaki mosala ezali awa mboka bacuisinier mboka bacuisinier okomona awa 4 plaque nyonso eza awa toza na yango nyonso eza awa cuisinier nyonso ozoluka toza nango na biloko monde ya biloko toza na biloko nyonso pourquoi pas oyeba baprix te toza na mosusu oyo banda ba 300 oza mpe eza na balance eza na balance soki oyei mpe 250 ozomena na faut pas mpe 200 meme mpe 180 fo lokoti biloko ya bien oyo soki ozwi eza bareemploi mais soki ozwi bosana
donc que cuisinière okosomba lisusu comme aussi ba congélateur si tokoti na kati omona yango mais tosuki kaka na oza libanda po omona yango biloko nyonso toza na yango olela mambo etali douane eza likolo mais bino awa boza kosan sortir quand même toza kosan sortir moto akosa yo te moto awuti poto atekeli eloko bien desa par exemple atekeli yo 100 tobenga o manèvre atekeli yo 200 na 200 wana otie eloko na marché obandi yango 300 moto ayi kopesa yo 120 na 220 oyi kozwa leta ye moko awa nde tovandi awa soki natangi yo bataxi ebele eloko toza na regle na mboka oyo ndenge tovandi awa. Est-ce que la police aza na mosala ya koyaka kolokota biloko ya bato bokei bolandi bopesi bango mbongo? Est-ce que l'état congolais azomona ngo te ba taxi nyonso commune ya Kasavubu azoya kolokota akozwa ba droit na ye? Mais la police oyo eyaka kaka awa po komona client moko azwa na jeep na ye kaka azo telema boye bango bate balekaka kaka na mituka na bango ya kikalungu wana pa babendi balandi ye mbongo 300 400 mboka yango eza ndenge nini toza na misala te tosengi bameka kopesa biso mwa ba liberté mike oyo tokoki mpe kolesa bana na biso alors tosenga yango wana. Merci beaucoup. Mais malgré la matinée moto ngai pa meka to démarrer il faut matin na moto na mata moto pesa nga bien ni boni meka na yo sa émission biloko sa moto eza pas mungala meka no moso moto na sentir na moni carburant et si le moi maman matala moto batala eko batala ngai te papa nga ni na nga compte succès la nga ko ngam na moni moto na matana ko ete simelanga pour matala elo ngata la moto matara elo dans on mata moto ah so bola kisingara ah maman na kei est-ce que on t'a dit gonda mu pousser basket moi des gars je suis mou là mata moto ba benga moto ni pa moi ça ba moto croche ba moto a minene approche a minene awa oyo eza ba injection marque nyonso toza na ngo Honda ezali toza na Yamaha ba XJ toza na TDM toza eza ba marque nyonso ezo ya a bon lokuta mabe na qualité na yango oyo to banango 4500 oza na 4000 position pour discuter et musipe toko kisamo muke mais eza ba moto ya qualité ya likolo voyons somango baoya toza na ba XJ toza na TDM toza na KTM toza na Kawasaki en tout cas ba moto ezo awa eza mboka na yango moto so yetula te la moto eza awa voilà idéologie ya moto tuna pa mungala bato ba bien. Merci pour la yo maman. En tout cas voilà très chers amis internautes, j'espère que bon on a ndenge toza ko évoluer dans notre sujet toujours à découverte. Il y a marché biloko ndenge za ko évoluer sur notre pays et puis précisément la capitale de Kinshasa. Donc bato belé bazali musala musu bana ko sambele leur partie biloko si ba komi na bango c'est basé beaucoup plus biloko donc ils vont pas notre guide attaquer les points. Donc il y a des pour quand ma solo force quand ma solo gambela na biloko donc parce que comme belé les biloko koto parce que comme belé a beaucoup de militaires mais faut pas ça te les soldats ça va la terre avec biloko il a uta matete mais to yamba ya ah boya mala bino ah to teka nyonso vraiment pas ça mutuka oui pas pour ça moto oui pas pour ça valise voilà oui so libérer sika voilà ba sika yango yo ba biloko qualité ça couille les amis la table Madame Ngouli peut être bien. Madame Ngouli. Ah oui, ok. Ah, mais tu n'es pas dans le sous-batique, il y a qui mis sur le nez. Maman, avec ça, pour se montrer sa porte. Sur le tabisso, voilà. En tout cas, et le drum. Ah, nécessaire. Mais les côtés bilokos. Puis va jouer à bana. Ah, c'est bien. On a complexe. C'est bien. Donc, mais bonjour. Oh là là. Donc voilà comment déjà la base. Et puis un autre contacté à ta émission là sur occasion bien à la pour visiter en fait c'est belé. Vraiment. Très cher internaute. Pour être commentaire vraiment pour faire découvrir Bino. Table.
pour aider mutuna qualité bien attends la terrasse voilà vous avez un DJ a mixé na ye autant on peut parler na moko mo boye moi qui tu moi moulai bo na me whisky na yo autant combien boye oui ils ont $120 $120 de batte so tali kuna ba moto Jeep mwana voilà tout ça tout ba moto non OK oza Honda eza bon état yo je tambola kito on faut talango tambola mokala siko ba pino za ndeni au 2000 baza 1000 ah ya mukie ye kan vuvu ba moko voilà mon OK au 1000 Honda pega au 3000 au 3000 c'est aux ali kolo na ba ah so to na nyoso OK Jeep ngoyo na ba Jeep oh là là Jeep oyo et au Canada OK et lourd makasi Jeep au Canada oh pièce et ça na $22,000 oh là là à débattre batambo baso sous on fait 1000 ya bena sigatina kati okofungola ngo fungola ya quelque part ah là là so ça met de la ici ba mona na bilo bana poto ba kotina ne yango yo ana ba bilo ko au Canada oh là là na kati lexa ko sakana te confort malili ko sakana te ah nzambe nazo tambo ya bakawa bana matala na pelo ka bo el mara le mimoi boss Yannick mama Laura Chou ngaye lo moi bo maman $22,000 elle m'a tambula non voilà ma commentaire ma sinon découverte ça continue toujours tout ça parce que la article qui ça na pour ça bien pour bana poto ba na pour ça yeba comment est-ce que ba bino était la mara de chassa par rapport à l'évolution déjà ya marché du locos c'est ça pour cela ma clair ah ça veut la clique donc voilà l'article ça on va faire bonjour comment va réchaud faut pas le Fred yo so al kamolo faut pas le Fred il y a tête à pas ça moto et ça rouge ah te wana pe sala bongo ah comment elle a raté comment ça raté et ça tu combien bongo 4 plaques $70 ah il y a ça apprenti ça va ta bouton OK à débattre $70 à débattre OK bon on va faire on est pas $25 hein OK voilà c'est bien président attaquant baba nini ba kiachite ah so all papa de c'est là babiloko abiloko original boy combien $50 à débattre d'accord Weston combien ah bami bali bomo na babiloko ba chaussure babiloko la tramé yango 135 à débattre ba très pas bien makasi oui ba nini que ça qualité bien ka bomo na ngo cheka ngo ndele to bika to mena musalo OK alors la charger makasi power makasi oui ah babiloko c'est ça tout dans son kati tout kati voilà pomme abe fana soma power mais courant ça c'est à souter tout monde là la molili Kinshasa presque nyonso ko bipasi courant ezate je suis pas ba power ngo c'est ça ande ko ça Kinshasa ko bika ko passe neti ngalo na musala beta téléphone kanga menga wa lobi la luka ka charge pinga kanda moko bonjour on visiter toujours voilà kata lupango donc alors tu es tiré ngombringo bonjour biloko c'est ndenge komeli donc tu benga on basani tu benga ngo biloko c'est kombo on te basani si boy na éviter expliquer ba basani so andi voilà quatre commentaires bon na ba article o zo dimana biloko da ba ibana poto ba kuda e mata suma kasta ngo tinde loko o louer ça basani biloko pa pamba te voilà bonjour o louer ça basani o louer ça basani ebele so we a okuta ndenge na ndenge izo mona sofandise ba ni tout ba plateau photo ta osoko Kebite so ko skip so awa irandeni
Gérant qui m'a mis sur point. Bonjour Gérant. Ah Gérant, Gérant Kiminel. C'est là son mano teka. C'est là son mano teka. Vraiment. Compris mon message. Yaoloba. Oh là tu vois. Que vous voulez monter quand il y a publicité. Si quand tu vas après bilo ni bobo ça va prix. OK. Ah. Et continue. Dambalo. Yo te kabilo no publicité. Ah boy papa. Eh wana za pombe. Et tu as un chapeau éviter quand il n'a pas chapeau. Combien? Non bah ça va. Combien? Sur la bien. Ça va ouais combien? Sur la bien. Allô? Donc voilà mon article vraiment mignon sur le Bilokos. J'espère que la différence les alliés, les Bilokos les alliés à l'époque. Le loyo donc Congolais de Cognon soit à Tinda conteneur à Mozala beaucoup plus coaching nan de Komoro boy dans la coup d'œil. Le temps bien ya continue le roboté continue à la business mususu. Le doya peut David Abissou té attaque parce que la monnaie change mes alliés. Milora Bilokos c'est c'est donc na suma maison ba commerce to lugani. Ben ngia to sani. Ah tu as tout. Alors les alliés vraiment. Chargeur au niveau comment on a chargeur. Au plan de Josué Libanga. Vraiment. Ah ben tapis. Donc pas visible, pas prise, quitte bana maternelle. Donc, en tout cas, marché Bilokos. Commentaire mata. T'as tout pas besoin de décortiquer la biche maël. Il y a des biches qui ont volé mon kaka. Ma volé mon kaka. Tu m'as ma sona attaquant na mouké. Tu comment attaquer micro que bon madé. On a prêt au Kenya. Donc semaine prochaine déjà nous allons Motadi. OK. Boma. Mwanda. Voilà. Akona zombi. Tu peux pas nous qui kuna ni bagalobi ke douane kitile de so yo ke lokwa. Est-ce que kiti pene so ka lokuta? Bon, biso lo ngamboka. OK. Lo ngamboka so lo bien sami pour mboka to ndi mame. Faut na commander sur le terrain. Voilà. Nous zo para ke douane ça. Et ça c'est bien pour conteneur ko ya ko bisonde. Déjà bon. Après comme bana matali tia $2000. OK. Ce que donc au chaba transport, c'était pas douane. Il m'a rabattu là 10 000, 8 000. Voilà. Donc, comment on se connaît qui tient encore la matière, voilà, c'est ça aussi. Très bien. Donc, par exemple, quand on a fait béton, Tolinga Mingi, donc la constitution change de rapport. Voilà. Papa Yabali, quand on a Batambongo, il y a Congolais. OK. Il y a non. Mais quand on a tout cas, c'est bon à biso. OK. Tu as balusa qui va dans la biso à Kenda. Voilà. Makales. De Kolo. Bien. Aïe. Donc, quand on a vraiment on s'est gagné, on doit être quitte. Mais tout ça va FPP ça va moi ba crédit. Voilà. Et ça la bien ba jeune. Tala ba jeune ba comme whisky à gagner. Vraiment. Ba jeune ba se retrouver. Donc il faut bien que quand on a ça peut avoir moyen. Al-Sénat, le gouvernement a moyen. Les jeunes ont un crédit. Les jeunes ont un misala. Au moins, les jeunes ont un billard. Paris foot, winner. Et ça, la peine à ma baie. Voilà. Vous prenez les jeunes. Ils sont d'attente au cours de 17 ans, on fout un chic. Très bien. Parce que il y a un chef vinang. Père, vous faites déjà un sale. C'est un peu comme maman, au travail. On fout un chic. Les jeunes, on se la rate. On continue à parler, on parle, on a besoin voilà. On va voir le tambour à tambour. On va commettre notre service national. On va simplifier. Attends, armée. Bien. Armée, vous avez un mouté. Bon, on va gêner. Beaucoup d'armée, beaucoup de. Et ça va bien. Pour que le service national. Et ça va bien. Pour les mopettes à madame, j'ai les 6, pas billard. Jeunesse, au moins le monde a 30 ans, 40 ans. Avant, on a le Chebango.
Kende nous quand subir $20, $30. Attends, ba milliers c'est pour nous. Donc nous sommes au Bimaka. Tu crois que depuis le côté année 2026 na marché bilokos déjà on a ba difficulté ni coûter non. Depuis le côté année 2026 na propre. Difficulté ça que vente venir ça déjà venati. OK. Mais on note que bosso note que bon monter parce que bon circulation bon exact. Bon temps là pas fonctionner. Voilà. Baba que ça va tout ça va bien dire bongo fonctionner pas l'état va pas ça va bongo au moins que bon circuler. Voilà. Parce que là là il va pas ça va bon. Au soldat seulement va foutre comme $500. À au sommet ça va $100. Très bien. Ça va foutre comme fonctionnaire dans 400 600 800. À voyage au sommet à au l'économie au crédit mutuka à au sommet ventilateur à au sommet réchaud à au sommet moto donc on est bon capena et de vivre donc et l'autre c'est grave mon compte en banque tala ba jeune malgré ba jeune mingi ba oza ba finir mais tala ba jeune voilà misala sala ba jeune pe boko de ko misala misala ko na nda kuté déjà bon kala to ba jeune kala azuma mikanda na yatena kata moi diplomate ne mo be ba classer na ye wana zo kota na bio le c'est de comment Paris foot winner oh c'est la résultat facilité tâche non petit match à 300 pour gagner belé on va gagner chaque jour on gagne chaque jour on ne peut pas gagner jamais c'est la bonne maximum ba winner on tient porte beta mais zo temps na on a musala voilà pas ça les comme temps na mo biso to ba pas jeune okende avenir lobby za ba na voilà avenir lobby pour moi lobby et ça la moto pays olingi mo sima ko la yo ko ko talibala o sali en sens fait voilà mais ataka na oki babi ba jika ne ba bobe bino propre bino parce que bango ba ko na vidéo ba mo te kam bon jika ko mo ko bino ko c'est parce que et là on est ça que bateau conteneur ça sur 2 personnes 3 personnes on a ah vous savez c'est bon on le conteneur si vous avez bateau ba so mutauti poto aina biloko il faut que nous va coopérer pour que on a pris les go si vous bango ba ba maison mo fona na awa bango te keloko moko faire comme on a $20 et pas $20 OK au moins que o muto fona ki ça c'est trouver exact donc ça ka so yé o na biloko o pesi to sombi yango yo ke na ombala moko biso to tiko na détail na moni lo kona ko sama na sandu ba okanga bato te kana ba te kana ba na détail mais nier ba chinois l'état bena beta c'était bande ko bolongo esprit de corruption OK on fait la mboka bien on na kwata wala aux en esprit de corruption ou chinois à corrompre yo ya ko zonga na mboka na bo so le mboka na tikande ba na biso ba to be kamina ko lia minu parce wana ba loi ya mboka ezala ba loi ya mboka bina ba doit respecter la mboka voilà ko teka mboka na yo lobe ko sala wa ale ko koma mpana na mboka na yo linga o lia minu OK to peut ça conseil surtout le conseil ami ba jeune ba longa na distraction biso foutre ba ndako ba $20 ba ndako ba $30 ba ndako ba $40 et le ça sous bon côté et le to komi banda ko paye minene vani pena bana normal yango ba jeune ko sala ka lo munene te ko sala ka sana biote musala e mona ni sala nan un so ba ko découvrir na musala na ka so yo kene o sala c'est ça comprendre o ba to so ko to mona o ko bi danger très bien ba to so ko bi to mona le danger bana ba mo danger te ezaka ke balingi musala na bango bandaki na 1 bao mata 2 3 4 5 6 7 8 9 10 voilà vie bandaka na se bino olinga eloko munene kaka on a ça loge bar on a ça na bio c'est pas comme ça voilà. Il faut linga bana na se o bandino pa na bino olonge pa na bino okelo kanda ku so ovi musala bien ovi ndako attention je ba milliers de kilés ça on sauter ba makala ba bumbu ba célébrer kota ba prince c'est ça ba kitoki mo sukuna ba prince kota ba ipe ni kuna ni ba prince kota ba tele kota voilà kaka to évoluer na biso ba bino weza kaka nous sommes à l'époque on te cédé hôtel ba image on est là $50 dans c'est raté parce qu'il passe
et puis tout ça va te faire charte bankuki à l'époque que voler na biso marché bilorose toujours quand peso mataka quand peso mataka si on a kaka gamelo bilorose bilorose ataka bon congolais pe ala mutu congolais pe ala mutu moko boye ali ko créer il faut to créer babilanga sali babilo rebele sali congolais ko créer tata o ala lika de batu ba ko sombela bi ba ko bateki bateki yango ni marché pe sali moko ko ya okita donc biloko koteka ese belé musala kosala ese belé okoki kolana moto okozona mbongo voilà soki ekoni moto lelo mobula na yo okozona mbongo okoki kola mutuka okozona mbongo bato nde balingi kaka biro balingi kaka fandi boye mbongo ezoya zoka eza bongo te il faut vraiment tomeka bajeune tomeka mpena koluka mosala bamasa baso na baautorisation na baétat de ville po balukaki yango bavanda na ndako te mosala ekolanda bango l'état akopesa mosala me yongo opesa na makasi ya kotelema tala neti exemple nakopesa papa na so nani olieser azwi bana lukunga tie bango na INPP atie na bahandicapé mais un handicapé azolinga ayoye ko na INPP mais moto aza apte akimi na ye mais handicapé azoyekola mosala toti kokosela bakonzi makambo bakonzi bana part na bango biso to na part na biso foto yede bakonzi omela mulenga mai ozoboki na terrasse ozo matiti mule zobeta boki na terrasse siko pona na bongselong na bongselong night sao apo mona o to fuko na deli bumba edi yela sala kiboy to sunga bakonzi to meka pena o sunga bakonzi donc voilà ataka to on a déjà très occupé na musala et moi liloba suka ba dédicace ka ndenge za ça pena bien donc na o sepela o sala émission pour la jeunesse ok to lobela ba jeune voilà ba jeune bazo comprendre vite ba ko pesa para bakonzi bana para na ba jeune pe bana para na bango boke tambola na musala fali na faire si bangindi yo ko vanda fali faire yo la wapi o vanda wapi o sala nini fali o sala musala na ye a gagner vie na musala na ye faire a gagner vie na musala na ye voilà jiba gagner vie na musala na ye yebe luka musala yo o gagner na vie bima na polémique o téléphone balinga kuna Chine bana mike ba sala ba téléphone ba sala la TikTok ba sala ba œuvre bino ka mafinga o finga ba konzi o finga ba n'importe ba negola na ba sini bali ba ba bino ko sala lelo et qu'on rattrape bino lobby voilà c'est ça aussi bino ko sala lelo et qu'on rattrape bino lobby lelo o sala o finga ba bêtise lobby mo no sa mariage tala mama na lelo o sala ko finga ba konzi mboka lobby ko mi mukonzi tala image voilà botika biloko wana bozong s'exprime la société voilà ok poto luko s'intégrer ko lukate ok poto parano atino poto na pasi so parano na pasi yo kuna amikili okomi ko luka ba problème okomi ko finga chef de l'état ko fa kondi lobi ko o mona ke na koli na poto fona ko ona ko suma esika mona kisasa déjà l'image de sali o yande to luka ba limite na vie na biso pour rien voilà c'est ça to luka ba limite na vie na biso pour rien donc tomeka kobongisa vraiment tomeka kosoigner jeunesse botangi baklasse mais eloko nyonso acte ozoposé yango te acte ozoposé yango te voilà botangi baklasse onga licencié onga nani boye vomena vana bamama kala oyo batanga na bango te basomba mandaku basala batika misala batika bandaku bino botika bapaa na bino nini bozala ba 40 ba 45 ans ba 50 ans 60 ans ozaka na matalana nalataki boye asalaki boye nalataki boye il faut oza na poto kuna osali conteneur no ye awa toguide yo oye na biloko no oteki osombi yango ozongi poto na mbongo na yo ololekisaka ya batemps baplace moko boye olekisaka batemps baplace moko boye ya kofinga na telefone yani
au final lelo mais lobby soko le ligo do lelo au moment quoi ça lelo lobby et que rattraper et qu'on rattrape ta mère mais à Maroc à ça musa na Maroc na moni ki fona na mboka na azongi ni musana biloko sans complexe aboko la bana na bana 5 voilà c'est bien aboko la bana apena mutu kana bulaka ya vani bo siko soba bana na Maroc malili mboka ba et on a bana malili. Merci beaucoup à Tara les poètes, mot de la fête et puis moi dédicace pour ça venir bien. Après Simbo tu na famille présidentielle Mobimba. Voilà. Comme on a Miguel Tshisekedi, Maman Mars Nabiso, président Fatih Béton, Koko Tshisekedi, Basa Ibele, ya Roger Tshisekedi, en tout. Après Simbo Mbote, sans oublier honorable Edi Yeli Molani, papa social. Papa Oya Fungola Rabatu. C'est la fondation. Bato abika na sima fondation. Donc bana poto na pesi Mbote trop. Bon c'est ça qui ça kuluna, qui ça bote. Kini tambula bien mboka na sota moni mabe okuta na mabe voilà c'est ça tamboli bien umi bateli okozaka bien très bien donc nous avons pambola bino ba chaîne bazongeli bino sous chaîne bolongo la kidiba petit fallait uti mboka lelo komo ke ba poto ko na futuka voilà lelo komo ke ba poto ko na futuka bino bozolota ba gaz ma wete ba chaîne ba héritier basa mama minene mais hôtel makana kombo ya bato alataki bo fali pour passer ki bona sali bo voilà ah to bana biso te senga kanzamba batela bino jeune jo maele c'est que monsieur le tra musala au monde koki musala te nikoteka voilà nikoteka nikoteka te nikoye ko lata moto ko suma yo na vie muta commencer te mais nzamba lingaka nzamba tunaka Moïse Moïse abi na le pharaon a bisi ba nyoka nzamba tuna ozana nini voilà na nzete le beta nzete so bene ozana na le loko tali nyoka bo voilà on comprend il faut obana na muke wana to teka to ba million te to futa ba palais to tansa bana o sabe ba classe tina moto to bebele mais photo lo baka po ba jeune na biso baza mitu makasi ba jeune kinois a konteka simba le chef kata mutu leta otiko kata ba abuleza criminel l'état aussi ko zo ma seso beta ba ko sala ngome lobi na ngo kuzoyo vraiment ba konja mboka neka bible lo baka to linga ba konji so sambela pona ba konji o ba zo finga etali bango biso ma finga te biso zande photo édité masse musicien finga te journaliste finga te voilà to aller pona ko pesa image bien à télé journaliste pas za mutu te mais c'est pas za mutu te mais tu as une image à Mboka parce que on a image à chef de l'État parce que bangonde la simi institution l'État de simi institution il faut que l'État doit respecter au bana ba poto suko ka sake wana poto kuna au finga mo konza Mboka au finga ba konzi keba Interpol les ali au soutobimi qui sasa au kamwe merci beaucoup Tara les points merci vraiment on ya biso lelo bito lobi ça wana poto ba hésiteraté pas pour sortir le conteneur à Tinga. Numéro plus 743 85 63 72 287. Plus 743 85 63 72 287. La bande de Souka. Plus 743 85 63 72 287. Voilà, voilà le numéro à Taka, on a pour ça va faire ça va orienter on va contenir on contacter. On va bien pour ça mettre nous les partout. Donc il y avait musiciens donc en tout cas. Oui, c'était des bobenga vous avez vraiment aussi là. Et bien tu vidéo autant pour la bien on appelle ça bien. Voilà. Faire tes alliés. Voilà, très cher ami internaute, merci beaucoup pour la fidélité et confiance pour faire ça. Toujours du sur ma télévision, ma téléphone, ma tablette, la bino. Donc, le autre c'est ça qui est la découverte. Toujours, il y a marché Biloros, n'est-ce pas évoluer dans notre capitale. Notre relève, titre qu'on évolue à plusieurs côtés. Biloros, les alliés, c'est ma révolution dans notre pays. Parce que là, on est là. Douane mususu ba ba téléphone tu sana ngobie donc pour to lemba pe to kota bisika no suma lingwa to ya wana lemba to ya limete to ya bumu to ya makala to ya tous les états communes
na plusieurs quartiers autour de planifier to compte à pour la nini marché biloko c'est ça qui s'est passé. On doit remercier notre boss na biso aux amis partout mon boss Roni Maluna mon boss Yannick sans oublier boss checking na Londres pourquoi pas na remercier directement famille Mathieu notre mère boss maman Laura Chou mon thème ya boss live sans oublier aussi maman tous les cas maman Matou Kotimi ya mort moi c'est business class depuis invest et sans oublier aussi ma sœur Lisette Molasoko mon thème ya Gelo qui sont à depuis France na Paris wana sans oublier aussi mon vieux Afo Diabakawa mon thème maman Brigitte depuis Grenoble vous êtes tellement belé sans oublier Flor Kimbota moi si business moi ça luka mbongo les bana mibali bamote baby skozali non c'est moi système ça la bien bamote les sous na maman tous les quatre Kevin Pongo joueur international bamote belé bamote batinyo so soutenir elle mara de la presse lokola Gloria Gonda la fille en couleur sans oublier aussi ma famille Mialou ma grande sœur chérie Karine Mion depuis l'Allemagne sans oublier mon grand frère chéri depuis France na Paris sans oublier aussi ma petite sœur chérie Sephora la Kabila et pourquoi pas la faire sur la notre cadet on dit Miel bamote belé batinyo so bazara pour lancer mission atali à partager commenter vraiment en tout cas je vous salue parce que sur vos alliés les amis vont monter j'étais avec mon caméraman auto balagner les bandes Lili qui ne trouve dans sur chita biso mon caméraman Josué Mou moi qui va nous sans oublier aussi notre réalisateur Yato Sali soit Nzambe pourquoi pas ne peut ça monter mon vieux Jean Bosco Mamou depuis Angleterre, mon vieux privé, sans oublier aussi mon vieux papi photo, maman te belé bisco zali na mère wana en tout cas là bilo trop. Bon quand toujours consommer mes missions na biso ma découverte na biso podcast relais matin, na sur bino, bon on toujours satisfait par rapport à mes missions ma découverte ya bilo cause non c'est la vie ko compte après ce bon dinga. Bon hésiter rater bon contacter biso na numéro ça na bande de cash on va remarque vraiment et puis sur mon nous en place nous sommes pas laisser tout ça descente voilà soit au bien mission numéro les bonnes de cash soit ça l'émission commenter à travers l'émission en tout cas pour un message notre occupation sur le terrain voilà donc elle maraye yo elle a bien trop moi musa na bien mission pour aussi na to koma même ça bien sûr c'est tout matanzete to matanzete c'est tout na mettre na ma pour service bien toujours vous sera toujours branché la chaîne peut connecter musa déjà bandaki mam déjà zonga qui donc elle no bakaka soki na kufite soki penzambe azongite ngana bino to kokutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye bye. Ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo inga kolo